tanga dans le canal de l'UB pour prendre tout ce qui est Exode 21 à 17. Le canal de l'UB tanga dans l'acte des apôtres, tout Israël à Thomas, chapitre 13. Tout verset 4, tout 12. État qui dit des amis pour lui. Le Kola, on lit mon sang, a tindi par Barnabas à Saoul. Par Komi na Libongo, ya celui-ci. Kuna bakoti na masu apeba kei na esanga ya Chypre. Tango bakomi na mboka Salami, babadi osakola, maloba ya Nzambe na batako ya lisanga ya Bayuda, Yohane Marko pe azalaki osalisa bango. Batamboli esanga mobimba bakomi na Pafos. Kuna bamoni Muyuda moko azalaki nganga kisi pe amitia prophète. Kombo na ye ba Jésus, donc awa bakomi Yesu. Azalaki kofanda epai ya motambusi ya esanga moto moko ya mayele mpenza, kombo na ye Sergius Paulus. Ye abengisi Barnabas na Saul mpo azalaki na posa ya koyoka maloba ya Nzambe. Kasi nganga kisi wana ba Jésus kombo mosusu Elimas, yango elakisi nganga. Abandi kotia tembe na bango pe ameki kopekisa Sergius Paulus po andima te. Kasi atango wana Molimo Mosantu akideki Saul, kombo na ye mosusu Paulo, donc apôtre Paul. Bongo ye atali nganga kisi nye pe alobi, yo moto otonda na mayele mabe pe na lokuta moninga ya Saulo, monguna ya makambo nyonso ya malamu okotika te kobebisa banzela ya malamu ya Nkolo. Sikoyo yoka Nkolo akopesa yo etumbu, miso na yo ekokufa pe okomona lisusu moi te ti mokolo ye akolinga. Na mbala moko miso na ye ekufi, akomi komona kobele molili pe abandi kobaluka mpona koluka moto oyo akoki kosimba ye na liboko. Akomba tata mwana pe tata mwana Mosantu. Amen. Dokote. Na komba tata mwana pe tata mwana Mosantu. Lelo ezali mokolo na yela. Toye ndako ya Nzambe papa. Toye mpona koyoka mateya yango nde esimbaka kondima na biso. Papa ti mutu oyo ayokaki mateya te ndenge wana babengaka mopakano. Kasi mutu oyo te ayokaka mateya ndenge wana babengaka mondimi, donc andimeli to andimela. Biso nyonso tokoti na ndako oyo papa tondimela. Yango wana toye koyoka mateya po elendisa kondima na biso tokoka te. Kasi papa toye papa mayi kobima awa ezala kaka ya yo moko laka biso fongola biso matoi ya molimo po ete mayekolo esika oyo lokola ezali ya molimo toyoka yango na ndenge ya molimo po tokokwana. Kotika te papa tobima pamba ndenge toye mutu na mutu aye na makanisi na ye ya bafatire ya maladi ya fami ezokotungisa akufeli asali boye, c'est-à-dire toye na bandenge nyonso. Kasi ndenge tokoti awa papa dalisa makanisi na biso na maloba na yo po yango nde ezali lobiko seko na seko na komba tata mwana Molimo Mosantu. Amen. Na komba tata mwana Molimo Mosantu
totangaki na mokanda ya biso 10. Biso mpo totangi mutu ayembaki yango ezalaki roi David. Mais koyemba yembaki yango abetaki yango na gitare. Abana obeta yango na gitare. Mais ndenge tolobaka toujours batei batikala awa baloba na ntango wana banote musicale lokola ezalaka te nde yango batieli yango boye. Po soki neti banote musicale ezalaki nde rythme ya babiso moko kaka ale ekonaka te. Yango wana epai na biso na eglise na biso na opesa exemple moke ya biso neti ya kolala dirigeant to ya faki to baninga afiki to bagroupe eyembaka na banote musicale ezalaka mpo nzembo ekunga te. Kosala kotia nzembo na banote musicale ezali teke mpo ebongisa nzembo te. Église kimbangiste nzembo na ye eyaka si esalama déjà les 4 voix esi ebongisa parce que ezali ya molimo. Ata kozwi nzembo neti soprano ya pamba mais ntango batechnicien bazwaka yango ata atie bale 4 voix neti biso na bakorale yango na basengaka biso soko olingi kokompose nzembo no kotiango na musique balobaka ke fo kozala prépare mpo kokoki kobebisa nzembo. Na kintu ali epai na biso l'église na biso baproposaka nzembo te. Na baanimation ndenge tosalaka awa wana ezali nzembo ezali me bino kosali parti ya animation. Me nzembo ye moko ezalaka animation te, nzembo ye moko ezalaka mateya. Donc notre wana bamonde peut-être bazalaki yango David ya solo ayembaki banzembo mingi. Mais baoyo mpe bayembaki mpe lisusu bazali koleka David bazali. Mais tokolobela wana te bakombo na bango mpe ezali. Mais batiaka mo mingi na moto ya David mpona ndeko David ayembaki mingi. David muta mokoma na ye azalaki déjà identifié comme un chanteur. Mais oyo biso totangi titre na ngo balobi mobikisi ya bato ya mawa. Donc ekozala kaka na ligne ya mateya nyonso olingi totangi. Ye abetaki yango ndenge na liboso bakomiki nzembo ya David bazwaki yango na mokanda ya motambwisi ya boyembi bayembaka yango na bandana wana likolo bakomiki mwana. Mais biso totangi yango yango nasalika bana introduction. Na église na biso toza ya tokoka mpenza. Biso ezali nzembo certes balobaka ke ekambani na baparti mibale kokumbisa na kosanzola. Mais tomonaka biso ntango tozwaka nzembo neti na korala dirigeant soki ozwi nzembo omona bakomi motitre ezali lepesa neti ke eyawo bakomi titre omona batie na se bakomi groupe eza libondeli to eza kokumbisa to eza mariage to eza ya mawa to eza ya kufa. Omoni donc eza na bakategori boza na mariage bokoki koyeba nzembo ya mawa te nzembo ya esengo. Boza na liwa bokoki koyeba nzembo ya kanda te. Po banzembo mpe ya kanda na eglise kimangisi ezali zabati na nzembo wana ndenge Jésus kayeba nazali kote ya bino ndenge nyonso tobonga na te ezali bakanda ezali. Mais soki ozali na vole wana nde koyeba moya introduction ya biso. Babiso normalement ndenge toloba eza divise neti na 5 parties. Eza na partie mosusu eza na plusieurs thèmes ndenge tolobi liwa mariage to ndenge toyambaka bana awa ezali mpe aussi partie ntango tozwaka bateme omoni komi eza neti 4 parties.
eza na parti mosusu ezali kaka mpona kokumbisa Nzambe. Ndenge toyebaka banzembo tokokumbisa mobikisi tozokumbisa ye. Eza mpe na parti mosusu ezali kaka uniquement mpona toloba neti temple. Bozokumbisa yango donc bozoyembela temple na bino ezali mpe parti. Eza mpe na banzembo parti mosusu toyembaka ndenge toyembaka banzembo na kati ya semaine kilita semaine na pisom ezali. Ozala kilita semaine eza mpe na bakatano na bango ezalaka na banzembo ya proposition na bango. Eza mpe na banzembo mosusu uniquement bokokumbisa kaka sion. Bozokumbisa kaka nde toyembaka bozokumbisa kaka kamba sion. Mais na bakote mosusu bakokoyemba nzembo ya kokumbisa sion te mpo bayebi ndenge na kote. Donc ezali baparti par parti. Eza mpe na banzembo mosusu eza banzembo ozoyemba mpona mawa ozala ngo ozala likambo moko okepa ya papa paster mpona salisa bika soki ozomondela yembaka nzembo boye. Biso ezalaka na mateya makasi ezali koyemba nde yango topesi kawa description oyo ya ntina ya koyemba. Nzembo David ayembaki ezali azolobela bato ya mabe. Bato ya mabe na misala bango basala bato ya mabe bazali komikumbisa. Komikumbisa na bango ezalaka nini? Bazoloba ke Nzambe azali te. Bitumba toza nango na se ya ntango eza ya bato ya mabe na bato ya malamu. Certes biso nyonso ndenge tozala bato toza kosala mabe na malamu tozali esika moko. Yango wana koyemba tosalaka très attention na tolo na ngai. Parce que koyemba ezalaka ndenge na toloba tout à l'heure koyemba ya libondeli. So koyembi banzela neti ko chapitre oyo totali ntango David abetaki mwana lilanda totanga mandambo. Bato ya lolendo bazali konyokola bato ya mawa. Ye mutu azokoyemba azoyembela tata Nzambe azotalisa tata Nzambe ke bato ya mabe bazali konyokola bato ya mawa. Donc bato wana basiblaka bamoni ke bino koza bato malamu bakosala barezo ebele po ete badetole bino mpe koseka ye. Donc bato oyo ya mabe bamikumbisaka nzoka mikumbisa mabe akoki komikumbisa te. Mais epai na biso banzembo wana ezali biso mobandeli na biso totangaka biso oyo tokokomprendre. Mais soki totali na verset 12 kaka na biso wana omonaki elobi boye Yawe omilakisa Nzambe pesa bango etu kobosana bato ya mawa te. David azosekake na bato wana wana verset 12 pesa bango etumbu po bango bazoyokela bato malamu mawa te. Taka boleka alobiki oyo yenana na moyi koyolaka te akoluka moto oyo ekolowana aza na mawa aza na susi alati elongi na ye alayi koleka yo. David apalelaki deja ezaleli wana yango wana na kopesa conseil na biso toyeba tokenda bareflexion ezali nécessaire po soki oke réflexion okoyekola mayekoli koya koyemba awa. Mais soki tokenda bareflexion te ezalaka likambo moko ya kosakana nango te. Parce que nga naza na breve wana nayebi pourkoi nazoloba nzembo ndenge David ayembi tomonaka papa soki azokosalisa
musique ils ont ouvert il y a zone ça les va chanter c'est prier des fois donc ils sont tous les gens va dire côté tous les gens va réfléchir tout le monde a que l'église dans le yaka tout va dire dans zéro tant que vous accueillez attendez vos tant que vous la prière à 3 personnes ils ont accompagné dans zéro tout à la valeur dans zéro babengi bana baya kuyamba awa balobi Coran dirigeant yemba nzembo donc mwana wana pendingi azokoya to bay azabe na nzembo na ye aleke nuza sona nzembo moni puissance nzembo ndenge tozo koteya mo ba communiquer tangi koya balobi to komi na place koya baba on a musique sikoyo ibongani nzembo donc ceux qui m'attendent misibino musique et bêti tant que pasteur pas collé si on met na ye ko sali tizane sili oyo ba ba beke no et faki animation donc bo bandaki na nzembo bo sili si na nzembo batata ba mama to sala na nzembo biso ba yembi to sala na nzembo ba to ba ngai to ke na répétition ba yembi kolanda motu te banzembo nyonso toyembaka mpo esalamaki na répétition dimanche toyaka nde koyemba tosalaka répétition dimanche te eza na valeur makasi ntango tosalaka batisaki okoyokaka babiki fosala animation mpo animation ebikisaka nzembo mbo nzembo mpe soki moto asepeli nzembo wana ekoteli ye na place apesa 10 okomona kamati 50 € abimisi donc nzembo tosakanaka te bandeko na ngai tokolekana biso na nzembo mais tokotana valeur nini nzembo aza na ye tokotana na acte des apôtres kaka na acte des apôtres tokotana na chapitre Babo tous na mikanda ya Bible dit au Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25 à 26 pene ya midi ya butu Paul na Silas bazalaki kosambela pe koyembela Nzambe bato mosusu ya boloko bazalaki koyoka bango na mbala moko mabele ebandi koningana makasi mpenza kutu ndako mobimba elingaki kolukana kaka na ntango wana baporte nyonso ya boloko efungwami mpe minyololo ya bato nyonso ya boloko ekatani nzembo oyoki tosakanaka na nzembo te bango bakanga bazalaki na boloko kaka na koyemba babandi koyemba boyoki biso mokotani nzembo nzembo biso mokotani ekomama awa donc ntango babandaki koyemba baprisonnier donc oyo bazalaki enchaîné donc bachaîne ekatani yango moko bato mibale kaka bazoyemba ndako donc prison kotelinga kobukana mpona koyemba biso tozosakana na koyemba bakoloba yaka répétition yo kosi dirigeant soki dirigeant asali te soki toyeba nzembo koyoka nzembo mpona nini atie nzembo te yoke répétition te mais ozodisiki te yango wana ndenge David ayembaki soki ozokoyemba ozokopusa na Nzambe epai ya Tata Nzambe ozali connecté mpo koyemba ezali kobotela mbala mibale napesaki tokeleleki baninga dirigeant likambo moko nga nabutanaki nango bakonvokaki nga na classe ya mwana conservatoire babi mwana na yo asali 3 jours aye classe te na conservatoire wana conservatoire kaka nayebisaki baninga na nga koran nabetaki bango lisolo wana abutoso
Pour Sololi et Siri Namou, professeur de il faut continuer à point à la répétition. Tout la parce que la répétition produit la perfection. Ah bon? La répétition produit la perfection. Donc, vous voyez qu'on a vous allez avoir une perfection et une globalité. Donc, nous sommes qui ont fait la répétition, on l'a dit, ça y est, on est dans la corps, on est au coma. Mais ceux qui ont ça, la forté, vous allez limiter. Il y a un partagé de la porte pour la prison, il y a dit, totalement, il y a un il y a David, il y a un femme, il y a un sous la politique à Malobi, battu à la paix. Donc, tout le monde est là, qui m'a répété tout ça dans ma paix, pour que la loi qui vient, le Dieu qui est dans la loi, pour la nation, comment il m'a Taka sinon qui m'a dit, mon talon qui est pour papa Saïd. Papa Daniel n'a pas capacité parce que je suis tout le temps là. Papa Daniel n'a pas mis ça par mot. Papa, il y a une répétition. Il y a une négligence, parce qu'il y a un problème de cerveau. Et ça, ma oyo nyonso bakimaka répétition papa dengala bazala na problème awa te mais na sia ba weyi bazala na problème eza na yuti na fonda mote parce que yemba ezali kubonde na parabimale na pesibino ndenge ni kusala poto sala perfectionner na bilimo na biso même na banda ko kono lingona la yongo kamati nzembo ko yebi après ko gondeli batu ya mabe balingaka na bango isala wana teneli David totamaki molai mais n'explique kaka moke soki papa lelo alobi ke soki oyaka répétition te kobenga ngai te tosuka wana po toyaka koyembela ye toyemba bango na nzembo ya dirigant nzambe oyo biso toyembelaka nzambe oyo biso tokumisaka nzambe oyo biso tosambelaka omoni toyembelaka ye tosambelaka ye tokumisaka ye nzambe kimbama koroki ya kotoyemba mobateli ya molimo na nga ozali wapi koroki ya kotoyemba mobateli ya molimo na ngai ozali wapi tosalaka attention mpo abatela molimo na yo il faut olinga ye po abatela molimo na yo il faut osalela ye nzembo totala kaka oyo totali na acte des apôtres bango bayembaki kaka nzembo kutu koyemba normal kaka mais yo yembaka moto one toyembi nzambe oyo biso tokosambelaka nzambe kimbanga me bango bazali kaka mibale bayembi totangi yango na roi David azalaki makasi azokolonga banguna mpo azalaki moyembi akomprenaki secret oyemba ezali secret koyemba ezali secret mpo nzambe abundela yo il faut yo osalela ye mpo ye soki osale oyembeli ye mpo balobi chanter ses prières des fois donc elaki kolobaki obondeli mbala mibale meya koyoka yo tosalaka attention tokumisela tata na biso koyemba mais koyemba ezalaka na répétition bayekola papa Saïd alobi yango bayembi bazalaka na problème na se ya bawei bayembi tokoyeba yango na suka kuna na mateya na biso tokolobela likambo mingi nde tolingi na mibeko na mibeko tokosala historique mpenza ya mibeko te awa dimanche okuna depuis mbola mobimala tokomi na suka mbola mais na mibeko na kozwa versi oyo elobi boye kasi bato oyo balingaka nga mpe batosaka mibeko na nga nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka na nsima 6e verset donc epai ya tata nzambe eza nango miracle te tozoluka epai ya tata nzambe
apesaka bolamu na baye oyo basalelaka ye na baye oyo basalelaka ye te apesaka bango etu noke parce que na bible balobi ke na tie banzela mibale ya malamu na ya mabe me yo mpona ya malamu oui tata balingaki kolakisa biso ki effectivement mabe ezali parce que Satan depuis aya abebisa mokili mais likambo moko na koloba na place wana Satan ayita babwaki ye papa simoki baokanga na lobi bien ke abebisaki biloko nyonso wana basali nano Adam te abebisaki mais ntango basali Adam azalaki na connexion na nyonso totalaka na pouvoir nango azotinda banyama azotambola ndenge alingi toyebi ki Satan abande koya koleka ye soki alobi neva ata Satan azokende mosika parce que Adam azalaki na pouvoir Adam azalaki na puissance ezalaki ya nini me ya kotosika elingi kolobaki Adam azalaki marke Satan abebisaki oui mais ntango tata Nzambe asalisa Adam azalaki na pouvoir donc kobebisa ya Lucifer ezalaki na pouvoir moko te epai ya Adam azalaki na pouvoir moko te parce que Adam azalaki na pouvoir azalaki na puissance yango wana ntango après 40 ans kosala kombo na biso Ève pardon Adam asali mama Ève amonaki oui atikaki bango te ye aperesistaki kaka mpo akweyisa bango ntango akwesaki bango sikoyo lisumu eye aletata Nzambe bando lobake la terre sera maudite à cause de toi donc à cause de Satan te otango Satan yaki abebisaki wana papa so lobaki yake abebisaki mais ntango Adam asalami azalaki na pouvoir azalaki na puissance ezalaki na effet moko te epai na ye po azalaki ekelamu ya tata Nzambe azokoya chaque vendredi na pokwa kosolola na Adam ayebaki tata Nzambe yango nazalaki Satan akokaki ye te abelaki te na 40 ans abelaki te donc elingi kolobaka azalaki na pouvoir na puissance mais ntango Satan akosi bango pouvoir elongwe puissance elongwe eye kokoma sikoyo malédiction la terre sera maudite à cause de toi alobi na bango sikoyo okobanda kobela aliwa lisumu alors biso mpona kokende mosika te tosalela obéissance baposa biso te bandeko na ngai tozokende 2023 oyo nyonso papa azoloba tozoyoka meme lelo so na ntongo bango tolandi papa alobi ke 2023 tokobandela zero yo moto okimaka répétition tokobandela zero lemso motu oyo olingaka te wana takosaka bino lemso na 2023 kolonga liboso soki batie yo ye mpe soki asali ndenge na osepeli 2023 papa lobi te ke tokobanda ngo de 1er janvier te papa lobi kaka ke 2023 tokobandela zero ayebi ndenge akosala soki ekozala lingomba ye soki mpe ekozala na mokili ye mais azorapele azoloba na ye yango wana nga ndeko na bino alobaki lelo na mibeko na kolobelaka likambo ya obéissance motu oyo atosaka tata Nzambe atosaka mibeko ya tata Nzambe ye wana Nzambe akambola tosala kozoba te tomikosa te tozala kaka ndenge tozokosalela tokomonaki Nzambe akomongisela biso nyonso tozala kokosala lolendo efutaka te nzembo pesa eyemba lolendo ekoboma yo nzembo ezali lolendo ebomaka tozokota mbola sika soki ndenge toza boye lelo tokozala samedi ekozala le 24 tokoya na barépétition
Ce qui est lobique, ngana moyamba bapaya, problème te. Mais ce qui bapaya wana ce qu'on communique ba iba kata pour kata. Est-ce que c'est que ça? Or que là ce qu'on y a nos répétitions, on répétait no boya boya milanzambe dimanche, au sali obéissance wana, au bomona ke nzambe akobonisela bino. Tous un problème awa. Balobi na biso ki balobi ni biso ba mais ce qui to sambeli likambo wana ekolongo biso tozomona kaka courant mais tokota na molimo toyeba makambo ezali koyaka nekona tokota na molimo tosala obéissance ndenge babengaka biso na soirée ndenge ozokoya soirée odispose temps na yo de fils kata 1 heure eza obéissance ndenge tokendaka répétition papa lobi mikoli utolekake ndenge kolongwaka na ndako na yo oye na choral oye église ya tongo oye soirée papa nyonso to wana ezalaka compté papa moto alobaki yango tout est compté ozo espérer yango wana tosalela obéissance kotosa iliki meka totali ya na mibeko kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na nga nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka na nsima nzambe kopambola biso soki tozokosala likambo kitoko meme na biso ezali soki totali na biso 112 1 AD tokomona likambo motosi ebimaka nini Psaume 112 1 na ntina obéissance esengo na moto oyo atosaka yawe mpe alingaka mitindo na ye bana na ye bakozala bato minene na mokili pamba te yawe abelisaka moto ya bosembo oyoki donc moto ya bosembo kaka. Donc, ce que vous allez nous annoncer, vous avez à boutique à yoté. Tout ça est là, au aussi. Tout ça est là, au aussi. Tout les qui n'a besoin de bébé. Dans le état, il y a un temps de solo, tout ça est là. La linga pena ciblé les sous kaka. Bakambona po ezali misala ya batoma o basala ki balakisaki nguya na bango. Tangu bazwaki nguya ibaya mkolo ya kusala misala ya kaka nzoka mpe lisusu na mboka wana ndenge totaki na acte 13 na mboka wana Pafos totala kaka ezalaki na nganga kisi moko ye amepesa Kongo kombo ezalaki Elimas atiki penda Israël akena mboka Chine ville moko ezalaki motobeka Pafos a changé Kongo amepesi Kongo ya Bar Jésus ndenge papa pasteur atiaki dimanche ngabina alandi kaka na bino eza misala ya batoma mpo tozala moya ya décembre na sanza oyo toyebeki ngomba na biso ezwamaki mokandaki kosambela librement bato ya mabe balingaki te likambo wana esalama nzoka makambo opesi esalama na ntango wana me ezalaki likambo ya nguya azalaki kovanda na mboka wana komo nango Pafos na motangi place wana abandi kotia te donc ye abandaki kotia te apôtre Paul na mboka azalaki okomonake molimo santo tatindaki bango na 4 bandika wana lokola molimo santo atindaki bango mpasi na Saul bakomi na lingomba ya Selisa grand magicien elongo nini tokoloba na kati ya likambo wana tokotala na kotala ya mapaki ya 6 batamboli esanga mobimba bakomi na Pafos mpona bakondi moyuda moko azalaki kaka kisi
puis amitié prophète. Comme on a dit, par Jésus, Azala qui comprend et pas il y a autant aussi, et ça m'a beaucoup, il y a maillé. Comme on a dit, c'est juste. C'est juste Azala qui sage, donc on a maillé. Donc, tout le monde dit, préfet, tout maire, il y a beaucoup à Mutamaye. Azal Mutamaye, donc à la paix de Kamona Moloba. Mutamaye, Benga Akisi a postillé. Donc, les gens qui ont dit, donc à Sakana Kinaye. Les gens qui ont dit, que la Chitikaye, Mutazali na Bomo Naye, a bâti au Somba Pata. Sali Aye, Bomba, a levé à Zali na Yesu. Ami pesa qui comme par Jésus. Papa pasteur a levé qui kamona dimanche à apôtre Paul Goutou, apôtre Pierre, a dit qui même magicien wana. Bazalaki ebele no ba ponani po ba tuwaye banzambe de Yesu kwa kidaki na ville wana ya Pafos. Elimas. Mais a Jésus comme ya ba Jésus. Lorsque la parole va déjà koyoka Jésus va bien donc c'est que Yesu puis na minute na tout ça là donc il y a ça dans le Yesu. Mais tata Nzambe de quoi ça tata a dit bango a dépêché apôtre Paul. Alors bien bango bokende. Na mboka wana bokende kobikisa bakamboka wana. Letango bakomaki babandi côté ya bandi kokoma epai na mokonzi wana. Mais Yesu koyo mokonzi wana ayebi teke bango baza na nguya ya Nzambe abeli bango bateya ye. Mokonzi wana tabelaki bango ndenge totali Saul azopekisa docteur baneti kliya na ye kondimela mutu oyo te donc atie confusion alingaki atia confusion ke andimela Paul te pour y continuer kolela net kolela mokonzi wana biso pe makambo ezalite omona mutu otuna mutu yaka ne biso te pona nyo na bayana nzoka desiba azo vaccin basengi ya mutu kino omoni avant likambo pe to se zala kale mais balobini c'est juste wana babi mutu amayele mais mutu ya abomba miye alikaki sikoma yeli kwa biaza lakini magicien achangaki même combo mais azo pas ko détecter yete parce que azalaki ni mutu kusambela te mais siko yoza mutu kusambela zaki magiste ndenge nini bakoko peso masenginya okoko yanda kanzambe to tsatitsani okoko ya repetote. Donc, c'est la société qui est la Paul. Ce qu'on a tant de gens qui Paul, ce qu'on a tant de communiquer banganga toleka awa na mesa oyo. Lobe zala ki papa pasteur, les bezanga, lobe ozala mutu mususu, batote ya biso poto changer ba comportement. Soko lingi likambo wana, ya eza na ngoma be, mais yo ya wana kaka. Tata Nzambe pe amona ki atindi apôtre Paul na Barnabas yem tatinda ki bango molimo santo atindi Barnabas na Paul moni atinda ki bango ngi kokaki abitsa mokonzi wana tango bakei ye abandi komenase bangalo na mono ko dimate apôtre Paul alobaki na yini misu na yo ekokufa. Donc c'est-à-dire c'est juste amoni na misu na ye que oya kosa kangawa ke par Jésus donc il était Jésus donc nenga shina kanga donc shina kanga pona bozunanga pona nini Nzambe ici abandaki déjà ba mission na ye ya kobikisa to sala mayele yo mutu ba mesana kokosa kotiaka tsinzani te okomona mutambo banoke ngai papa fumalongo ayebisanga boye pona wi bon ngane singa na tabula ngana papa fumalongo te mais au moins na ndimba okoya obeti lisoleza na moya otomona mutalabeke non biso papa ba faut tsinzani kosala na modelo te bikate leki mingi oui tsinzani leki mingi oui parce que olanda kate
oyoka kabanzembo ya lingomba te yamano kozo kokamwa ndenge bikateli komi mingi même na ba groupe même na lui parce que olandaka te na mutu oyo alandaka maloba ya papa na ba cassette ya papa ndenge batielaka biso na bamardi oyo nyonso papa yebisaka biso oya koyeba ke ndenge tokomi lelo ekatela toko ekatela midi ekatela pokwa ezalaki déjà prévu na ntango tozali makambo na ekoma mpo papa akomi na bakabaka ya kotonga Yerusalemi. Soki koza nango te kotia masengeli ya te kopekisa mpe mutu te kokende repetio te po soki ayebi nzembo ntango na animation korana mpe kosala animation ntango ya koyemba aza na mbongo te me mutu aza na mbongo nzembe asepeli na voi wana ndenge ebongi abimisi mbongo na ye. Donc makambo bar Jésus banda kosala yango oyo ya kopekisa bato ya malamu basala misala ya Nzambe. Sikoyo banda kokosa tomoni azokosa mokonzi munene avandela ye me yo sikoyo oza mayele satana kobobanaka mondimikeba zala na mayelo sosola ye. Donc yo masengi esimba kokaka malgré âge oza nango oyaka église te po pasteur o batia yo sepelaka ne te otiaka tinsani te po lingomba na ntango papa na ngende ezalaki boye te wana eza mateya elimas wana ya elimas ye azalaki na simbe ne azotia kaka masengi ne ya mabe mais ntango tata Nzambe atindaki apôtre Paul akoma na mboka wana il s'attendait pas que bakokoma lisika na ye wana na proconsul wana tozala mayeli bandeko na nga motakosa biso lisusu te tozokende 2023 toza na ntango ya mabe eloko nini tokokende nango na mateya lelo likambo totangi na Actes des Apôtres. Apôtre Paul azalaki na nguya bazalaki batangaki bango na koyemba babikisaki bato koyemba bato bazoyeba te kino bato osi bazokoya biso mpe toza na chance papa zolobaki na 2023 tobandeli ya zero toza na chance bandeko na nga elingi kolobaki na mwa mikolo oyo soki otambolaka mabe zonga na nzela oyebi te 2023 kozalela ndenge nini po papa zolobaki tokobandela zero me tokobandela zero mona nini soki ozokontinue kaka kokima koya eglise po batete wana osepelaka nango te sikoyo ntango tokobandela zero soki batie yo soki mpe moto oyo bandako boyebi bapiki tobandela zero moto oyo batinga mpe na ndenge nanga tikoyo kosuka wana te ezala bongo te bandeko na ngai eglise oyo eza ya tata na biso tata Simon Kimbangu Kiaka ndenge toza biso nyonso to l'église soki nzoto eleki oke kopelisa yango na cimetière ata kolata biso mosusu epeli me ye ya kozala kaka toyebaka ngo na dirigant bonzambe kwa ye okosila te azali nzambe lelo te libela. Donc lulendo oyo ozokotiaki babongo balobaka lulendo lwato kongo. Donc mwana tabazala so aza na nzambe ozaka mais soki alaka loso te papa kobeta kutu na mie wana te yango na biso bato toza nango na biso baoyo nyonso tozosala mosala ya bar Jésus ya kokosa bakoriste ya kokosa bato batiatitsani te ke bato bakende repetio te kotia ndelo 2022 tozwi chance kokanisa te ke po okufi te ke oza na position malamu te oza na position mabe papa to mama yo moto mesana kofunda bato bayokelaka yo c'est bien beau mais tozokota 2023 tokobandela zero kofunde kosila tosala attention totangi mutu oyo bar Jésus bandako abandeli kokosa balobi bi azalaki mutu ya mayele yo yaka repetio te ozokomona ki oza na raison na yo mais mutu oyo akosa yo oyenda na raison okotila ni okimaka aleki yo mayele po ye azokosa yo yo poni ndenge ya proconsul ko mutu mayele mais bar Jésus a changé kombo
mais epai na biso lokola eza lingomba molimo elobi boye satana kobongwanaka mondimi keba zala na mayele ososola ye soki oza na mayele ya kososola te na masengi nozozwa donc motu wana aza lokola bale jésus yo oza lokola polus oza na mayele na yo mais motu wana lokola vandela yo apesaka masengi na kotsatitsani te okendaka repétition te yo ntanga musique yo kaka na ntanga animation problème te mais yeba kaka mokolo yo kozala te kuna esika tokendaka papa saidi alobaki bien papa ngenda moto ayebisaka bango bayembi bazalaka na problème na si ya bawei tosala attention bandeko na ngai lingomba oyo eza ya bato lingomba oyo batungisaka yango te yango wana mpona silisa na kopesa bino lisese bolanda lisese nanga bien nyoka na mpuku nyoka aza na mwana ye mpuku mpe aza na mwana nyoka abimi akeluka mpe biloko po alesa mwana mpuku mpe abimi akeluka mpe bakrike mpo aya kolesa mwana mpe atikalaki abimi akelosakana oyo nyoka mpe ntango atikalaki abimi bango mibali bandosakana mpuku na nyoka bandosakana tolandanga bien bandosakana kosakana esili nyoka azongi na ye mpuku mpe azongi mama ya nyoka mpe place akendeki azongi na ndako ya mpuku mpe azongi mama ya nyoka tuni mwana me ndenge yo biso tozalaka na bapwani te yo komi bapwani oyo o te ntango ozalaki te na bimaki tokenda kosakana mpuku me mama ya nyoka tuni ozazoba me wana bilei na biso sikoyo nga nakenda kolokolo bilei mpo nani sikoyo nakei na zwi te me wana bilei tozalaka na bapwani te yo komi bapwani boye ndenge abandolela mozazoba mbala nsima soki aye kaka malamu wana baza ya biso mpenza ama mpuku peta mazongi amoni mwana apwani mosisi na to nge nini boye ote na bimaki nakenda kosakana kosakana okomi na poso ya nzoto bwendeni ono tobanda kosakana na mwana nyoka mama mpuka bandolela nzambe mais soki tosila awa toza na progéniture te eza mpona bato wana tosila chance oyo ozwi komeka lisusu te oyoki nayoki ntongo etani mama pake elukela mwana biloko kuna ngai oyo anyoka bandobenga oyo anyoka bandobenga mpuku master oza wapi mpuku pamonika akelingi na sili bapwani kwe nayebi te kosoki ekotona mokoni ayebisi alobi yo mpe salela kaka conseil oyo mama apesaki yo ngai mpe nasalela kaka conseil oyo mama na nga apesaki ngai moto na motu asalela conseil oyo bazopesa ye mpuku wana bikaki azalaki zoba me ntango bapesi ye conseil ayokaki mpona kosilisa tokotanga na Galate 1 tokotanga Galate 1 tokozwaka verset 10 bokanisi nini nazali koluka bato balinga nga to nzambe alinga nga nazali nde koluka kosepelisa bato soki nazali nanu koluka kosepelisa bato wana nazali lisusu mosali ya Kristo te na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Totelema tokolo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à entrer en tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la gloire, la puissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous